Ma Mission TV, le miroir du monde. Ezali lokola nazali na parlement tokomi na ngonga oyo babengaka vacances parlementaires yango nazali kosala batia biso 4000 et quelques 5000 wana nyonso tout bapesa oyo bango bamone bakoki kobimisa mais mutu ayibi biso siège ayebi te combien de bateaux oyo akotisi na souffrance po bamisala akati bateau belé oyo batika bamisala bango po bakoya accompagner ndeko Chamberlain na campagne baperda bamisala na bango bateau belé baperda même ba santé na bango parce que toyebaki ke tozwaki po tozwaki Nzambe aide biso po ete vérité bango na bango oyo bazalaki na likopa wana bakomi kofundana na mokolo ya lelo toyebi vérité tokofinga mutu te tokosala boye te totiki nyonso na maboko ya Nzambe bato wana balandi biso ntina cour constitutionnelle bake koyiba na dossier na biso na cour constitutionnelle mais namoni utilité ya kolanda makambo yango eza te eza mpe suka mokili te natiki nanga makambo yango oyebike badepute bakoti vacances parlementaires basi bazongi nasi baye kopesa bino merci bayete baoyaka na bango te po toyebi bango basalaka na bango kaka kasi bokotana deja mutu oyo balibi efwa kongo ebimi te azwi avion mosika bade États-Unis lobi bazalaki na masina lobi tozalaki na masina lelo toye awa lobi kuna totala mpe babase mosusu oyebisanga mutu wana aza na bolingo te mais pour moi namonaki déjà ke bopesaki nga confiance na ndenge bopesaki nga confiance quelque chose makambo ekei ndenge ekendeli ezali vraiment important na ngai kozongela bino koremercie bino na basacrifice ebele bosalaki MLC viva! MLC viva! MLC viva! Jean-Pierre Bemba, président, Ouattara Kenda. Azauti tapatana usafu mwenugi. Isso c'est Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia! CPX c'est un machin! Louis! Ah! Ils en ont eu! Mengaït! Ah! Oh yo les filles! Quoi? On a l'équipe où il y a pas si mal! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Allez le but! Oh yo! Bisa to mesana kanda te! Awa mutu nyonso soka koti abimaka desema. Mais ma chère, oh ils allaient GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku na msi bango bandu yoka moko likambo na ye. Bizali na bagence msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makamabila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres.
Mission TV, le miroir du monde. tolekaki awa tosololaki na bino totalisaki bino posa na biso totalisaki biso awa musala nini papa Chamberlain aoke kosala na parlement boyokaki biso pe bopesaki maloba na biso confiance soki eza na esika oyo bavotaki massivement sans vous mentir eza na Mongata tozwaki ba PV tozwaki ba tozali ba preuve na ba PV ba voter massivement partout mais bino ande bobataki record parce que ça ba centre de vote mususu to moni na 4 centre moko oka 100 voix 150 voix vraiment c'est à féliciter et l'inkorobake en tout cas bomemaki biso na mutema biso to proposer ndenge mususu mais et c'est pelisa ki nzambe po nzambe ayebaka makambu nyonso alors Dieu a permis to sepeli kaka po babi to kumisa nzambe na circonstance nyonso ozwi okumisier ozwi pete okumisier bongo nde mbala sima akoyeba na kopesa yo amen eloko ezo matanga mingi na mutema nani naloba mamususu mais eloko matanga mingi na mutema eza fidélité na bino amen boyebi ke ba député ba koti vacances parlementaires basi bazongi basi ba yeko pesa bino merci bayete baoyaka na bango te po toyebi bango basalaka na bango kaka bongo mutu oyo balibi evoi kongo ebimi te azwi avion mosika bande États-Unis lobi bazalaki na masina lobi tozalaki na masina lelo toye awa lobi kuna totala mpe babase mosusu boyebisanga mutu wana aza na bolingo te pambola bino conscience na ngai eyebi ete ke na Mongata bozali parmi babisika oyo bavotaki ngai ebele na ntango tototalisaki bavoi oyo tozwaki par rapport ya bato mosusu bazalaki batémoin na biso na Mongata tokomaki deja na ba 500 voix eza ebele wana oyo tozalaki na bapreuve oyo tozalaki na bapreuve te na bakati kuna ya bamboko ezaza na kati toyebaki te mais pour moi namonaki déjà que bopesaki nga confiance na ndenge bopesaki nga confiance quelque chose makambo ekei ndenge ekendeli ezali vraiment important na ngai kozongela bino koremercie bino na basacrifice ebele bosalaki na moment ya bavote ezalaki moment ya makambo ebele mbula ebetaki ezalaki na batu oyo bakendaki kovote na mbula alors soki batu bakei kovote na mbula ezalaki sacrifice moko ya makasi oyo batu basalaki po ete bopesa ngai confiance eloko ebandeki kosala nga mpasi ezali mutu mosusu azali koakize nga balobi papa tosali yo confiance tovote yo mingi yo za elenge boye na boye ndenge nini ozwi bavoi na biso oteki yango natekaki bavoi te bavoi nazali koloba ngo ezali lokola bonganga nzambe soki totali na Biblia Pierre basengaki ye ateka bonganga nzambe alobaki ke nakoki koteka yango te
nzambe aide biso po ete vérité bango na bango oyo bazalaki na likopa wana bakomi kofundana na mokolo ya lelo toyebi vérité tokofinga mutu te tokosala boye te totiki nyonso na maboko ya nzambe tolingaki kaka toremercie bino dossier ekendaki ezalaki normalement na ntango bakombo ebimi tomoni tozwi te tondimaki te tokendaki na cour constitutionnelle lolenge ya bato nyonso bazokende na cour constitutionnelle toboyaki totya makelele mais malheureusement bato wana bazalaki badongolo miso bazalaki bisika nyonso bato wana balandi biso ntina cour constitutionnelle bake koyiba na dossier na biso na cour constitutionnelle mais namoni utilité ya kolanda makambo yango eza te eza mpe suka mokili te natiki na nga makambo yango moni nalobi te tika ngai nasala batour na babase na ngai esika bofotaki nga mingi nakutana na baami ya chambelin mbongo mpasi nyonso oyo bazali na ntangu ndambu mpo ete nasolola na bango po ete napesa bango merci nzambe donc apambola bino tutan tokobanda koleka tosolola totala ndenge nini makambo ezali kosala mpo na ngai ezali lokola nazali na parlement tokomi na ngonga oyo babengaka vacances parlementaires yango nazali kosala mingi oyo bovotaki na ntango ya vacances oyo misusu bake bapoto bakesala baketambola bakezwa mwa mopepa malili me ngai nasali au contraire ole nakende poto nalongwe poto naende na base na ngai parce que nayebi vacances parlementaires na ngai ezali babase na ngai yango nazali koleka na remercie bino soki mwa ngonga ekei nasalaka mpe nini nazongi sina biso ezali ke lokola tokei boye do tozonga so nsima te tokende nde liboso parce que élection esili wana te élection ezocontinue donc mula na mula tobana kosala baélection souhait na biso ezali ke base na biso ezala vraiment implanté etelema liboso ekene liboso te tokende kokoma susu na baélection ekoya pour ke tokoka koabattre bango soki ezalaka souhait na ngai te mbele omoni ngai awa te nayebisaki bino ke bosala nga confiance bokozala desi te nzambe azali maître aza capable ya korekomande oyo nyonso même coq même mutu abotaka te nzambe aza capable ya kobotisa ye ndenge oremercie biso yango biso mpe tofuli yo tokotika yo te biso mpe tokokanga yo tino okozwa kaka nzambe azali. Je pense que likambo nazalaki na yango wana je pense que naza penza na eloko te ya kopesa bino mais eloko ya makasi ezalaki koremercie bino eloko eleki merci ezalaka te donc eloko ya makasi donc nazalaki nango yango wana et le reste des choses. Papa, nous vous remercions na grâce au salut souci à reconnaître base na yopo souvent to balobaka terme komi na kine komi base ne makam na ndeo na base oye ko mona lisusu base malgré tout échec to remercions pe biso na cadre ba joueur a mongata biso pe to tondio lisusu matondi mingi na ndenge ozongi pe en plus pe ko kende na yo eza ko kende albela te mais eza ko kende moko oyebi ke na tiki base na tiki bandeko ya oyo tala biso to apena moi ba demande oyo vraiment to na difficulté na mboka ngambo ba joueur soki okoki ko aider biso to ko établir moi liste na biso et pas ya ba responsable na biso awa nde omeka pe ko sunga biso. Mbote papa. Mbote ndeko Martin. Papa mbongo pasi leo tozo lisusu na ma mission TV tozo comprendre te ba descente et lekebele ensemble na parti ya MLC na lingi o Clercino ba tout d'abord awa tozawa pipe to sani awa. Bon awa na tangu balobaka changu eza munene changu ezali kokota à peu près 5 communes awa tozali na moko na commune babengaka commune ya Maluku mais tozali na Mungata o ezali kokabola Bandundu na Kinshasa awa ezali moko na esika bavotaki nga massivement et batu ya Mungata bapesaki nga confiance
malgré oyo eleki ndenge eleki, mais je pense que nazali parmi les meilleurs élus na niveau ya Mungata. Yango wana na monaki ete sengelaki malamu nazonga po ete na remercier base parce que kozala na batu kozonga kopesa eloko eleki kopesa merci na ba oyo basalelo malamu ezate. Alors ozongi po pesa bango merci, mais na moni ba regret eza vraiment mo makasi ozo regretter na ndenge ke ba voix na yo ba pesa ke batu misusu na ebité ezaka parti mutu esalaki makambo wana ou bien bande ko na biso ya mboka nde mutu ba botoli ba voix no ba pesi batu misusu. Nazali kolobake nazali victime ya vol électoral. Nazali ko indexé parti te, nazali ko indexé mutute na lobi ke nazali victime ya vote électoral. Et selon ba information à ma possession, selon ba élément nyonso nazali nango, ba nazala ki voté massivement avec 9100 quelques voix. Et batu ya mitema mabe bande organisation ya batu oyo na identifié bango très bien. Basalinga o bakoki kosala po ete nabima lelo maboko pamba. Nazali ko remercier bango na pesi nyonso na maboko ya Nzambe. Nzambe ye moko akotala kana bango. Mais pona ngai ezali juste ko remercier batu oyo basalaki ete ba votenga plus de 9000 voix parce que ezali kwanga na lipate. Pour moi c'est vraiment réussite makasi yango moni donc nayaki potena remercier batu nazali ko naboyi nanga problème na fandi nanga kimia. Alors, tu as pena Maman Mati, Azali Awana, sur Maman Mati déjà peu, tout ça l'année d'émission trop, il y a MLC, donc bonjour Maman. Bonjour Ndeko Martin. Maman, nalingi opé ça moi message mouké, na moni vraiment bozara toujours na sima MLC, moi namboka Jean-Pierre Bemba bolembité par rapport ya ba makambo tout outil koleka. Ndetoloba MLC toujours likolo, MLC parti munene po yemoko na Jean-Pierre Bemba mukondela biso aza mukete aza munene toza bato MLC. Papa Chamberlain bongo passe aza na kati MLC ngana na kati MLC tozo servi nation na nzela MLC. Yango bomoni tolati ba tenue oyo bomoni drapeau na sima. Toye awa na Mongata na au revoir Kinshasa poko tabandundu esika wapi oyo base et vota ki biso makasi awa ni sika oyo. En tout cas peuple balakisa biso solidarité, amour et puis fidélité na bango bakenda ki bango nyonso ba pe ba sensibiliser ki batu na besika oyo biso to koma kite nde bakenda ki na bango na ba centre de vote partout aux écoles comme na ka Chamberlain bongo passe ba 100 voix. Alors to moni makambo eleki ndenge moko honorable Chamberlain uti koloba que toza victime ya vol ya siège ba biso siège tozolo bango tolo bango na lobaso na lobi na tem na tombola liboko na ngali boso Nzambe pe liboso bato mokili Nzambe basakana na été tozwa ki plus de 9000 voix ba 9800 quelques voix na ba 9800 quelques voix wana ba yibi biso ba voix tozo se retrouver na liste ya Seni na ba 4000 et quelques ba biso 4000 et quelques 5000 wana nyonso tout ba pesa oyo bango ba mone ba koki ko bimisa mais muto ayibi biso siège ayebi te combien de bateaux oh ya kotisi na souffrance pour ba misala akate bateau belé oh batika ba misala bango pour ba ko accompagner de Chamberlain na campagne ba perdre ba misala na bango bateau belé ba perdre même ba santé na bango parce que to yebaki ke tozwaki po tozwaki alors esika ayibi siège esika vandi na siège ayeba ke esika vandi eza ya yete eloko moyibi e profitera na eloko te malamu osale eloko na mutoki na makila na yo na makasi na yo ozwi pezo liambuma na ona kimia mais kozwe eloko abatu Nzambe ka mukonzi likolo politique Nzambe azalaka likolo ba chef coutumier Nzambe azalaka likolo ba pasteur Nzambe pe azalaka liboso na biso bato ase Nzambe nde faire makambo nyonso tout donc voilà. Alors merci vraiment papa mungo pasi na habité ce qui vous appelez na moi maloba moko loba pona MLC et puis pona ngai nazala très bref nalobaka franchement muké l'ingratitude n'est pas MLC, l'ingratitude n'est pas Jean-Pierre Bemba, l'ingratitude n'est pas Chamberlain Mongo Pasi. Na cadre na to yaki ya to remercier base et puis to sala ngo jat to zaki na masina to nekitanga njili to emongata awa parce que c'est l'un des contrées oyo et votaki biso makasi. Sangiaki Chamberlain na cadre de contexte na ba liboso aya pour remercier bango encore pour une photo possible belecteur nyo surtout ya biso ba bravo ba courage ba lembate bandoki ba sala yo ba sala wana mais biso to fier de travailler to fier de continuer bitumba pour l'élection za liboso to sous plus fort plus mille ba nso chango mbote la félicitations bravo. Alors merci vraiment, merci. Merci lokasuka olobezaka ka
par entremise ya bandeko na biso na Mungata. Équipe na biso nyonso ya campagne, équipe na biso nyonso ezali kopesa batu nyonso mbote, batu nyonso basalaki basoutenaki nga na moment campagne. Baport na bango ezala apport intellectuel, spirituel, moral, financier, physique. To remercier bino mingi, donc tozopesa remerciement na batu nyonso ya Masina, ya Kimbanseke, ya Njili, ya Ntsele, batu nyonso bovotaki biso vraiment makasi na Maluku parce que naza déjà na Maluku. Vraiment ezaka mwa ndambo wana tolingaki toloba toza na mingi te totikala kaka en contact. Nous sommes en train de travailler. Merci na confiance bopesaki biso. Merci. Merci. Malgré nyonso ezalaka mokano nzambe. Donc na yango aide na biso ezala vraiment na motema na yo porter biso secours. Nyonso tozali na besoin ko tozana besoin ya Fares, Botine na terrain eza na mwa difficulté na ballon. Merci beaucoup. Je pense que bino boza ba jeune obi que moi distraction au noto ne bozo sala moi balle sala bien pour la santé. Et je pense que na ko encourager bino bobo continuer à sport parce que le sport est à la remède moko ya makasi donc na santé. Batu mususu neti batu mususu na bapoto babelaka parce que afandaka na mutuka atambolaka te asala ba exercice te. Mais Nzambe aida biso, Nzambe asala biso malamu ndok awa. Tozana ba centre ya ba bidok ya ba sport te mais ceux qui toza ba jeune to fandia tozo beta bale nzoto na biso zo bouger ezo sala ete tozala donc na santé malamu ba posa na bino na yoki yango. Je pense que na sombela bino déjà ba Fares ceux qui besoin a besoin il y a ba ballon et je pense que to luka ba ballon to rotala to rotine de la bino. Merci bo continuer bo panzana bo chabale na sala coup d'envoi makambo sila bo continuer. C'est bon. Il plaît à attendre. Viva! Viva! MLC! Viva! 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 Azobita portable usafu mwenye. Isso c'est vite. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la station. CPX c'est un vacances. Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oh yo l'équipe! Quoi? On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Nani lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka deseri. Mais ma chère oyo ezali GPX 10 ans de service. 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko
boyo badongola miso buzala kewa butiba desordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.